Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Bisika bozali na pesi bino mbote na kombo na Yoshua Amashia. To fungola ba Bible na biso toujours na Romain. Et lelo to otangaka 9 parce qu'ils a continuité ya matière o na uti kosala na ebinde na osala soki na otia o liboso to o toza ko to uti kosala nde ekozala liboso. To tangi na Romain déjà. To uti kotanga kuna to tanga na Romain 10 totangaka 9 ya pamba. Yesu azali kolo pamba te nzambe moto asekwisa ye. Ndima yango na motema mpe loba yango polele na miso ya bato. Bongo okobika. Okobika. Nzambe eza bongo okobika. Nzambe wana a pambola bino bisika bozali. Je vous salue vraiment au nom puissant de notre Père. Zamba bo santo lelo eloko ni alinga lobela biso pourquoi confusion da mokili totika moma ona maboka molimo mo santo Saint-Esprit zo contrôle ya vidéo oyo nazo sala na yebi kiza continuité parce que zaki maté mobimba yo permettre biso Seigneur na bandela yango po eza bien pe na continuité yango na vidéo oyo ya mibale zolanda. Nzamba bo santo lobela nga sunga nga pesanga maili protéger nga pe protéger vidéo place nous serons même ma vidéo tika ba mona justice na yo ba mona moto na yo kita ko panza bango ba ke le Dieu tout puissant existe toujours la kombo na Yesu Masiya bombanga bomba bandeko na nga bazolanda pesa ba mato ya molimo po ba soso la pensée biblique o nazo côté ya bango na Exode na kombo na Yesu Masiya na bonde libongo na lobi amen. Bible zoloba ni na Bible ya Exode comme batikelinga ta naza ata koloba mingi te. Bible zoloba nini, Bible zoloba nini, Bible zoloba nini, allez partout dans le monde, faites des nations mes disciples. Tous à accord de Christian. Nayebi ke bozo anga lokwa libanga. Omoni ba batu batangi mingi batangi ba classe ba yebi pe matea na vie omoni ba pasi ba kuma okitisa baninga. Oyoka lokwa ya zui chance otanga. Aye pas zui famille ba bundise na kutanga te. Omona na vie spirituelle bozomona même Bible faut tanga ba classe faut za mayele mayele ezali bien esungaka mais ça bato musu batangi te par rapport à les combats spirituels il y a des combats et des combats bato musu babundisami na mokili so boyebi te boyebi bitumba mutu na mutu te manque ya discernement aussi maturité spirituelle elobisa pe bato ebele n'importe quoi donc mutu musu ozomona bake kokanga vine kana libala aye kobala mwana muke pakoti ndako libala yo yeba te pourquoi bali mwana muke akota ndako libala za pe bien ba mobali na kipaka zo sone bien bana ni baza avia bien joka zo yeba te ye joka libala po ezali lipambo bénédiction libala eza égaré na plan nzambe est-ce que bo sosola makambo nzambe zo senga maturité spirituelle il y a haut niveau besoin d'aider parce que ce que vous comprendre fonctionner là maintenant vous allez comprendre que il y a des gens il y a n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez parce que diable a ko égaré yo no monate batu mususu ba pesi ba kitoko na famille basi kitoko mais ba pimel ba mabala au monde batu mususu ba permettre ba zapenda na mabala bavanda pe na mabala me bamabala na bapesila bao bambongo te ya yaka tovanda bomona te monde oyo tozovanda soki olandela o bien monde eza na baréalité bandeko na nga tu peux pas imaginer yango avant oloba fo oyeba kososola nyonso ozoloba pesenga maturité spirituelle ekoyedo makasi kozala te lokwa rebeka nzambe alobaka azaka bilobaloba ozomona mpe abengaka moluki makambo. Totangi Bible zoloba na biso je vis les souffrances de mon peuple na Bible Exode 3. Je vis les souffrances de mon peuple. Omoni souffrance ya peuple na uti koloba na bino na tebi na ona bonzoto na tebi na ngo spirituel. Ozomona nzamba mona makambo esoleka to bato bakufaka. Nzamba mona makambo esalamaka na secret ayebi conséquences ya péché. Bible zo ba salaire du péché c'est la mort mais kufa ngo lolenge kosalela hamona na nzambe fo lukasko oyeba eza lolenge nini awo lokwa na uti otanga ngo na tenge bino na vidéo na mingi ana oyebisa bino ka eloko moko pourquoi les confusions il est venu dans le monde pourquoi tout ça les choses là
Naye kolakisa bino la mort, ça commence où? La mort commence spirituelle et physique. Pourquoi bato mosusu esengeli bakufaka mbala moko? Eza bato mosusu akufika mbala moko ya akufa spirituel te, bakufika mbala moko bazali. Nazoyebisa bino makambo ya Nzambe ezosenga biso spiritualité, maturité spirituelle to boyebi ya molimo. Bato mosusu mona akufa spirituel te akufika mbala moko. Mais eza bato mosusu azokufa spirituel, azokufa physiquement aussi. Est-ce que bozososolanga? Oui. Ozomona. Eza bato mosusu na vie ezosenga bakufa deux fois. Lazare akufa deux fois. Est-ce que vous comprenez? Lazare akufi, Lazare asekwi, Lazare akufi lisusu deux fois. Faut s'accomplir aussi na bato. Eza na bato mosusu akufa spirituellement do bomona bato be batambola boma ba spirituellement. Moi j'ai vu des morts spirituels mais mutu wana za na vie. Dieu m'a montré. Oui. Eza bato mosusu baboma bango na molimo mais bato boye bazotambola. Oui. Donc yebisa bino pe o nini esengi moto akokosalaka. So alota ndoto moko kende kona akufi. Akufi spirituellement après kokufa physiquement ezalaka. Sikoyo awa toloba nini? Na bete bino Lazare akufi lisusu. Ça veut dire eza moto mosusu akufi spirituellement akoya kokufa lisusu. Oui. Jésus akufa spirituellement après kokufa lisusu na bomoto. Oui. Non yebisa bino. Après lisusu nini? Donc la mort est spirituelle et physique et la mort commence par spiritualité et physique. Donc eza bato mosusu basekwa mais bato bazana na bomo bakota tombote mais bato ba pasteur ba makambo loba ba o bazana nzamba saba ngolu ba monaka. Donc eza bato mosusu ezosenga ke basekwa mais eza na bomo. Oui. Yango moni résurrection mosusu esalamaka ezalaka te ke moto akufaki mosala nzambe abonde mpona azwi bomoi ya sekwi. Non, 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 non. Eza na bato mosusu azwi bomoi ata nde yo otalanga boto mosusu ame no deja ekufa mais na cause ya repentance c'est comme il est Dieu de miséricorde nzambe asekwisi yo osekwe na nzela na nga. Est-ce que vous sosoli? Même sous vie spirituelle na yo déjà ekufaki mais ntango olandanga osanti ke bonzambe na yo ebandi kozonga baposa kosambela baposa kogene baposa kosala pe quelque chose pour l'éternel badésir na yo wana ya kosalela nzambe quelque chose ebandi kozonga. Ça veut dire ekufaki ebandi kozonga donc résurrection. Donc obandi kosekwa. Amen. J'espère que bozo sosola dimension ndenge nous faire comprendre bino peuple d'Israël. Alors, Dieu a vu les souffrances de mon peuple. Qu'est-ce que le Seigneur va entendre? Le Seigneur va descendre lui-même. Dans notre génération, Nzambazana Biso Emmanuel de parmi les peuples. Tozo Tamboana Yeyo. Bible lobi lakisa biso papa. Soko lakisa biso papa makamoshi la bi Philippe bomona papa te. Ngala papa toza moko. Alors bino batuzo tuna Nzambe Rebeka zo kena biso wapi nazo mema bino faire ton votre papa. Ye faut bozongela kotanga Bible oyo kopesa bino bon moyo ba vie spirituelle na bino kosekwa awa pe ba désir spirituel na bi nzoto te. Pour nga Rebeka na ba désir ya chair so emeki osala servante ape apengwe po to pengwa te awa nayebisa bino vérité awa nde moto kosalisa biso tozala toujours na ba désir ya spiritualité pona epate epesa biso bomoi po soki tozwi oyo tobwaki yango nde tobwaka yango lokwanga nde na ndo abwaka bakaye nga na kouta classe nde ka na olongola shakoshi po nabwaki me kati ya shakoshi na nga naso bolandeli intero ezali nini devoir eza devoir wana na osala te na bandi osala makambo na ngai na kibanzela na nga luyenge na nga nazwa koraisonne na devoir na kati ya saki na nga wapi na porte école naluki fatu pila nalingaka pila mingi pila nanga bando bapema bareponse mingi ya pila nzambe apamboli esika ozali pila asungi ngai ya ntina ozwa baklasse wana omata mayela pila azokatelanga mpe ndambo okatela ndambo lelo pila akenda ngai natikala ta klasse etrape ngai omona nalobaka bien ce comme place otangaki kokoma ebandi mayele ezalaki ya bato mais lokwa molimo ya nzambe abite nga mona opeso mpe mayele na nga oyoki eofinika yo kobanga te kolanda bagrimasi na ngai te butu esalaka boyoki malgré na libanga. Nzambe a vu souffrance de mon peuple tozalaki wapi molimo mosantu
Alors cette parole ekopesa biso bomo, ekopesa biso vie, ekopesa biso nzela kokota lola. Soki bango basalaki yango na mabe, mais lelo ekomi lipamboli mpona biso cette parole. Cette parole nécessite ba désir de chair. Cette parole oyo soki ozoluka yango mingi, ozosepela kozala pembeni na nzambe, oyamba susi ya nzambe, ozolinga nzambe, ozotanga bible, okomona badésir ya chair osala nini ekosila yo. Amen, peuple de Sion. Ça va tolongwa wana. Tokoma, pourquoi confusion est venue dans le monde? Cette confusion, maman Rebecca, est-ce que Moutouboisa Nzambe? Maman Rebecca, est-ce que Nzamba Lobinini? Ou bien, maman Rebecca, naebi boloba bongote na surtout na kabe exemple. Ah, beaucoup mikota la sko mokiline yozo ke n'aime pas batu. Panza meti me pas batu. Selon molimo mo santé mais selon batu. Alors, na minute oyo, pasteur abimisi Nzambe na ye. Bozo kakuna te. Pasteur azosala makambo kuna me na kombo Nzambe nani na otanga kombo Nzambe na ite par rapport ya video ozomona te na tanga poso na tangite sa bino ba polémique bino boza bata ba polémique mona nde na bi mutu amisa Nzambe ne bino sko bobe alobi na ye abwakeli ye. En tout cas peuple oboke na faire gratuit bino boke ne faire gratuit bozo réfléchir na place ya batu te. Évangile eza bongo tika masumu to biso nyonso to se repentir to kende pa Yesu, mais lobi te ke muto ente alobaka ne tel te nga bapesa nga mate ya repentance bolandango déjà na témoignage na ngai na toza batu na masumu, mais Nzambe alinga pesa biso bomoi. Elle a vu la souffrance de mon peuple. Souffrance à peuple no ya moni ezaka physique te, ezaka spirituel. Bato onyo kama kuna na lieu de tourment. Alors Nzambe atinda liloba po liloba eza Nzambe po na kokangola biso. Botika kozwa ba mate ya bato lobaka alobi na intel na lingi ba makambo na pa na ngate. Na yaki YouTube na yebisaki bino ke na ye awa Nzambe ayebi ninga longolinga na ba place longolinga pona te ya repentance na laksa baninga na nga basi ndenga na sali po babika pe na laksa ba batala bazana ba sali lango na telemisa pe bandeko nango balembi. Bible ezoloba eza bien batbaza mibale pote moko soka koi moko kotelemisa mususu eza biblique. Alors on a lingi ba polémique te bo banda ko analyser amateur na nga na bato na koloba ke bato na bato ba bimisa banzambe na ba bozoka ba ona kombo te bolo bateke alobi na tel po bozoka déjà pasteur nani prophète nani oyo prophète nani oya mobali mwasi na za mundele oya mobali mwasi na za mundele prophète nani Joël alobi ni yazo préparer makambo na ye mikolo na ye baza ba mbale na anuka donc on a koloba ke bato ya bato ba bimisa Nzambe na bango mutu mtocha déjà Nzambe na internet ezate ke alobi na kingani alingi baba kisongi spiritualité na lingi ba mélange spiritualité boza la concept boza na maturité botala nzela tozo kende nzela ni nzela repentance po tozo bomo biso nyonso mutazam din awa na mokila zate wako akobamba muninga libanga Nzamba lobaki yango yo za na po bamba muninga libanga afo longola poti na liso mutu longola pa yo za na liso na yo. Alors je suis conscient, je sais ce que je fais na lingi ba mélange te o ta boakeli intel na eboaki na bato intel a te na za muta ba rando te na koka rando te yango mona na seka na koka ba rando te donc ina ba déjà na za ennemi te na mokili o ngana ba ex na nga mona to solo la bien ngana ba ex bato ba botola mabala to solo la bien bato bazo mabala na ngai to solo la bien siko ngana okeza l'ennemi na mutu point na mama Nzambe bon mélange ba prédication na ngate alobi na intel wana penda na ebisi bino ke do prenez garde na parole du Seigneur pour bato ba ocha ba Nzambe abikeko na ba idolâtrie ezaka mutu te intel ezali ba pasteur kuna oyoki te ba Nzambe nuka ba bimi kuna yo moni nuka na kati ya Bible banda tanga Bible kombo ya wa nuka a ezali mais pasteur nani oyo alobi komba pasteur anuka ça veut dire soki na oteke na bike batu bokeba na banzambe obozo yoka na bakombo wana baza banzambe te baza ba idole bino bobite abwakeli mama entel na lingite peuple de Sion yo yaki ko luka sali na YouTube na internet okoli sa vie spirituelle ko kolisa ko développer polémique te sorcellerie botike la ba obaza sorcellerie Bible zo lobo azo sa malama ko bano sa malama azo sa mabe akobano sa mabe chacun de nous garder notre bande. Mutu mto garder bandi na soko yaki na internet pona ko envoûter soko yaki pona ko joba amanzambi po mema baona molili ye moko ye kolo yeso azana nguya na yako beta yo akosala mabe o ya moni akosala yo. Alors mutu ako juger mutu azate azwa libanga bamba mutu yenda za sembo azangi péché biso chacun de nous azana ba faiblesse na ye
de bomona. Yango to bengaka lisungi ya Saint-Esprit pamba te parce que chacun de nous a des faiblesses. Là, je vous dis que te o tika mama o mikolo otungisi ye mingi na nga natungisa mutu te na otungisa milimo ekangi bana na Nzambe na base ya mai na bazamba na ba wapi. Alors prenez garde à notre parole. Donc eza bongo oui na ye bongo bozala conscient bino liloba na Nzambe boyebaka te liloba Nzambe eza fimbu to moninga oteya boyozoba bozo denoncer kaka ti bo denoncer kaka siko ba denoncer masumu te bino bodika botambola na masumu pwani soko moni ko lingo tambola na masumu ne ekobona o petit chéri na yo masumu na bino petit chéri donc botiki ngai mais o balingi bazwa ba dona bango c'est quoi makam spirituel na ba comprendre quelque chose ata impulsion de kona ba mwasi paza nango botika bango na kimia boyela bango ba polémique tia ba mfutima te bo benga bana ba téléphone alobaki na intel alobe na intel parce que intel kam talobi ke Nzambe na ye nza intel non ba pasteur ba misi ba Nzamba nuka totalaka bino totalaka bango poto ya koteya bino vérité ezali parole du Seigneur pour pesa bino bon moi. Il y a des pasteurs banzambe o batangana ba dotanga bino ba pasteur ba misi banzambe ngamo molimo nzamba ba mema na ba église ya ba pasteur pour na olakisa makambo isama na ba église alors to ba yo te bino alobika na intel boza na polémique entre boyebi ke mutu na intel boyebi ba mbale so ba soate so mutu na teke botika via masumu ko botika sorcellerie te afingi intel so ndoki donc mate o ko bandoni masumu to ko te yango lisute e ngala abandona masumu na force ko te ya lisumu nga masumu na kindoki eza esukati na ngati lokola de to kaboy nango na capacité ya koniata ekobo ya koniata kindoki ya koniata lokuta moyibi pote na tiki yango mais muto azokoka na kotika kindoki te chama ko kebisa batika sorcellerie boya pa na Yesu bate ya sanctification ba te bino fufu ba te bino poudre ba te bino blora matoi uzomona ngana ote ya bino bomo parce que ba pesinga mission repentance la bozonga na nini na ngai na ba témoignage na to na bimaka sika na yeba na mutu te na lo banzamba lo bana na nzia na ba mama bele ba obika alors na boy confusion là maintenant tout ça bien na so beta sukoyo na koti na kati ya matea na j'espère que bolimbisanga soki na lobi moi mabe bolimbisanga mena meki opekisa bato ebele baza mingi na ko comparer ba matea yango moni na lisungi ya Saint-Esprit mutu aza na force alongi lisumu to Nzamba alongisi ye masumu akote ya masumu to Nzamba alongisi ye kindoki famille nini ezanga kindoki soki famille ya biso ezana kindoki bakoko biso baya kindoki ezaki biso nyonso na makila tozaki na kindoki de sang makila mabe yango Bible zo ba porte pour ce n'est pas moi qui vis parce que ce n'est pas lui qui vit yaza mutakanda yaza muto abomaka zana ya sandoki biso to tondo longa bazemi oui maintenant toza sous na makila wana te ko boma ba sanguinaire ya pesa ba sacrifice na banzamba bakoko na biso to komi siko na makila Yesu Masia o ezo racheter biso to kangwa mi ce n'est pas nous maintenant qui vit c'est Christ qui vit en nous siko lokwa nzamba ovika biso abika kati ya biso mabe to sala ki futo tambola likolo na yango toza na possession maintenant likolo nango lobi yango domina ki biso mais lelo yango to commission ba marche pied na biso donc to koni atango siko soki bomoni mutu mombo azando bino mokomo bate aolo bakana ya zando balobano ngamo na zaki ndoki inconscient oso comprendre parce que so ba ote bino Nzambe bo comme ça que ndoki inconscient tongo longola bazemi c'est la sorcellerie tongo zo yiba biloko baninga Nzamba zo bako yiba te c'est la sorcellerie bino bokasi kindoki ezali kindoki ezaka ko pumbwete ko boma bato ko lia bato kindoki ezali mabe oyo zo sala nyonso zo sala comme eza dans le noir monde la sorcellerie to benga ngo eza monde makambo munguna Satan tant que zo sala makambo munguna Satan o sala ngone kobo o sala ngona ko longola bazemi o sala ngona moyibi tu pratiques la sorcellerie inconscient. Mais ce que biso to pratique inconscient mais tout ça yango conscient to yebi ke kolongwaze mais amabe to longoli ko yibe amabe to yibi to sali yango conscient alors non mais mabino na kati ya repentance sincère na yebi sabino eza vérité mais bino ce que beaucoup mo vérité nanga bo sango quoi alobi na intel wana te na bisi bino wana te wana beaucoup mo kosumuka toza wana te na faire comprendre bino ke sorcellerie mutu nyonso azaki na kindoki kindoki ezaka kopumbwa te ndenge balobaka na bino na pumbwaki te kindoki ezali mabe o biso tozosala eza moko ya sorcellerie. Alors si c'est moment qui to kabwana na mabe wana pona kozwa boninga Nzambe to tia na mitema na biso po asukola biso akangola biso tozwa vie éternelle po tango ezanano to wela tango parce que biso pe tozokola to kokufa biso Yesu na yete mais to wela tango to vivre ta vie moko malamu bato nyonso bazoya kaka o to monaki servante wana na lieu de tourment to monaki servante wana na lieu de tourment to kokende lieu de repos ya biso comme ka lieu de tourment mais na monoko to salelaki Yesu Masia
Est-ce que vous comprenez? Alors, je ne veux pas que vous mélangez les choses. Il faut quand même savoir à partager, séparer les choses. Il ne faut pas mélanger en tout. Vous comprenez? Même aussi, tous les pasteurs ne sont pas mauvais. Tous les servantes aussi ne sont pas mauvais. Na quoi, quand na grâce ya baninga, so botali ming na internet, ils na ba vidéo na ming na lobela ba grâce ya baninga. Tom su bango ba lobela nga pe bongote. Menga na lobela bango yo kam susu moto intela lobela kombo na menga na YouTube so bolandi bien na lobela kombo ba servante ya baninga pona ni kona croire kana grâce o nzambati na baninga. J'aime pas les polémiques moi. Alors, Bible Zolobani Tozonga la Bible, Bible lobi, je vis les souffrances de mon peuple. Le Seigneur, quand elle a la projet de bonheur, comme Alobina Jérémie, Alobi a un projet ya malerté. Mais Bible, Munguna Satan a salini, a convoqué ma faux servante, a convoqué ma faux serviteur. Leur mission que bat confusion sur cette terre. Alobi bokeni na ba bita ya Nzambe wana bana Israël wana. Boka bola bango na bolingo Nzambe na bango. Bo créer confusion kati na bango. So bokuti bango mibale, basa mibale comme union fait la force. Po basa la force c'était boka bola bango bozo mona mokonzi monene ya Égypte azobanga bana Israël abi baso koma de plus en plus fort. Baso koma makasi. Donc ikozala na kati na bonzambe epesaka biso mayele pe makasi pe to se comprenaka. Yango moni ba servante de Dieu po bazami balé baye banano as basali na o débat likambo pona ko mema peuple de Dieu. To musunga Rebeka na ngina loberer mama sera bisinga te Rebeka ko loba bongo te ko kenango bongo te parce que sala mabe tala liloba nzambe zongo na angle o a soutenir ngai. Lo union fait la force sera mama kambo zo kenango sera ko memango boite memango boite tala na liso molimo yo mona ndete tala kenango bo bon ça va eza union fait la force mais Satan azaka so akuti bino mibale ayebi ke bo sa la force spirituelle pour Bible zoloba soki naza na mon côté esika mibale misatu basanga na kombo na nga naza kati na bango alors diable alinga te to kokisa mokano nzambe po ebendela biso nzambe Bible zoloba utilise ce que Bible kututi to utiliser otoza na onde ko bende biso toza na ngote mutu azaki na 5 tala tikala na 5 tala te a multiplier yango azaki na 2 tala a multiplier ke mais moko akundaki babotolaki yango na kolinga te babotola bino nganza malinga bwakanga na kolinga te akoza tetitese ozomona na kolinga te pe makambo wana ekomela bino est-ce que peuple d'Israël bozo comprendre ba bita ya sema bele o libota Jacob de libotonga na te akapo nzamba benganga na Isaïe 43 aloba Israël ekolo ya Jacob ngai nzambe na yo donc nzamba mimonisa kati na nga mabenganga Israël abenganga ekolo ya Jacob ngapi na te ekolo ya Jacob na te ekolo ya Abraham oyo bakoti na kati ya confusion leur mission to bazongo balobi bokende ko longola bango na muru ya Jésus botia bango ba muru ya désir de chair bolui bilamba o papa na bango tongela ki bango na jardin d'Éden alatia ki bango bolongola bango bilamba bozongisa bango na teni o adatikala nango bolumbu yango bozomona na réseaux sociaux mwasi kitoko bakwisi kitoko choko frappa lokola ngai choko frappa naka choko frappa choko frappa to bolongola bilamba botikala bondenga na ndo tambola na chelo moka ya awaya milangi on yosoma ko milangi libanda osomona bolongola bango bilamba botika bango bolumbu ba se sentir à l'aise bosala ke ba kamulunge balongola bilamba batikala bilamba bongo batambola ka bolumbu ba désobéir na nzambe na bango bisika bokuta bana na nzambe bana elembo makila na Yesu lokola na kati ya Egypte ndenge bana Israël basaki makila ya Yesu na porte na bango ange de la mort tonga ya kibomona ki akota na ndako na bango kuna ote pona ni po elembo makila zaki na porte parce que Dieu na bango akufa déjà spirituellement zaki opesa bango déjà vie avant kokufa physique bokende bolongola bango elembo makila wana bokoti selembo na bino elembo na bino okota neni na bandaku na bino botia ba photo na bino parce que ton ange de la mort koleka wana wapi na kati église po église ezali yo tonga koleka na kati ya maison ya peza bâtiment place tokendaka tonga ange de la mort oya olanda mondimi na kati ya bâtiment akuta photo na yo parce que photo no epesa bon moté epesa ka vie epesa bon moté epesa liwa parce que yo bikisa te Bible zoloba délivrance appartient à l'Éternel c'est Dieu qui délivre dans la mort ozomona to mondenga kangoli Lazare na kati ya kunda parce que nzambe ni mto opesa biso bomo alors bolongola lembo makila botia ba photo na bino bokoma ba kombo na bino to na oya ngana okuta kombo na bino moyen freninga ezate mais so bozui na ba porte église na bino o ezali bâtiment comme Israël akangi ndako mais atie lembo makila mais bango bato na kati de ba lié cher
Mais lokola balie nzoto ya Yesu Masiya, mais nga naza na posa nakutaka ba photo na bino wana mpo nga nakota na boma. Quitte de personnalité. Ozomona. Botombola Yesu mukie, bomitombo mabino moko, po bino bopesa ba bomoi te. Ozomona. Boyebisa bango, bo créer confusion, bo tia bango na confusion, boyebisa bango ndenge Nzambe asala ba fleur, balatelamba ba fleur te, mais balatelamba kaka ya couleur idi. Couleur ni nde ko tia bango lola. Bon banganga balataka nini couleur ni, bo tia bango na confusion. Boyinisa bango biloko Nzambe na bango azwa koloba na bango, bokotia confusion kati na bango, boteya bango fufu, boteya bango biloko, boteya bango loso, mais boteya bango bomoi te. Ozomona. Nga malgré les kokuma toteya bomo bomo. Oso comprendre. Botinda bokabola bango na ba famille, bopanza mabota na bango, bo créer confusion dans le monde. Bokabola bango, bolongola bango liboso Nzambe na bango, bagumba mela beti ça les savoir. Bozwa nyoko azaki na zamba, bokote même na lieu sacré. Na lieu saint. Très très saint. Boloba ni non. To ba passer pour moi il a biso ba nyoka likola cher est. Bobola mela bango, bolongola bilamba, yozo mona servante de Dieu nenga na vandi bo, jipe nanga ndeza na elastique bo, e akoko yanga ka na cher te. Wana eza modèle mususu ko modire peuple oyo. Yozo mona. Erreur nini yango? Tina tamboli jipe ko ka mutu na cher tango ka ne tumbe atika la bolombo recommandation. Yozo mona. Bolaki boyinisa bango na bato, bokabola bango na bango, bolongola bango bolingo ezala te, jalousie kota, bolesa bango kindoki na lien de na église physique, omona pasteur ayi na fufu na biloko ma pasteur na ba atie pasteur ali atie no loboko yo ndo fiba misapo. Yo mona ngo wapi? C'est la sorcellerie. Recommandation. Bokende, bo sokola bango, bo bima na basi na bango, bo tia basi ya mabala zemi, bo tia confusion, muto azali ko bota la mobile moko comme bota la mibali me na kati ndako mobile moko. Ozomo. Bo zo lo sambo o boko sa bango na verset o ya Eli, bouche na bouche, l'oreille à l'oreille. Bo kota na kati na bango, bo déposer ba semence o ko sala scandale na ba vie ya bato. Bo mema mafuta, bo pakola bango mafuta elongo mafuta malamu ya malamu pezaka. C'est leur recommandation du Seigneur. Oui. Mais où ezalaka ya bango te baopakolaka bamama bapapa bapakola ate nde wana te mafuta nkolo ezwaka na bapapa ezwaka na bamama ozomona eza te bamafuta mosusu esalaka te mpa bapapa kapa bamama esalaka te wana nde te biso nde totona milimo bapapa bazanga milimo non tant tolalaka na mibali soki oza na molimo mabe ekokota mpe na oyo azali bebe spirituel aza mobali soki mobali no aza na bonzambe makasi akokokangola mpe yo na nzela na yo pokokobika okope ozwa bomoi. Ozomona et ça bon les problèmes ils en ont comme ça ma balle bat balinité baluka nzamba solo ozo comprendre par rapport à ma camp na pas olingate yoyeba les vrais dieux parce que ko bebisa makam na dès que kama amene comme ça toucher confusion ko tu mona boyeko kabwana la séparation musu ezali spirituel par rapport à makam oza spirituel ba vérité nyoso ba vérité oyebisa batute bat musu ma libale ko favana ne bolo ozo ka bible lui balo ba mabe pona yo me ba kuta ona ngote. Est-ce que vous comprenez? Bolakisa bango, botia bango bakoma salite pour ba péché, baninga mususu ba bongo la motema basala dépouillement o ezapena ainsi dit l'Éternel. Parce que bino ba mususu ba ondimango te par rapport à quoi? Par rapport au ndenge ba toazo te yango ba ote yango mabe. O moto so la te lamba fleur akota lola te. Eza sens te. Un sens te. Na niveau spirituel na bino bo développer aussi beaucoup là. Beaucoup les sons à bino bien. Bozo boya makamususu me makamusu botika ngo soto mutalobi montre na ko lata te donc na lata montre te dépouillement eza solo eza biblique na te ya kibinango mais dépouillement o ba ote ya bino yango mususu eza ya confusion bo créer confusion ba boa kisa bino biloko ba mema bino na dépense avion nyonso soki eza mabe o boya ngo te voiture na yo dépouillement eza te na voiture ba pine voiture na eza ba signe satanique mema vie na ona bana na wana nde o boa kango te mais oya boa kaka elamba po eza na fleur n'importe quoi. Bon, le montre boa kango tozotambola na ngonga na mokili o totika bana na classe na R totiza R
ngonga soki nabwaki montre mpona kotala ngonga bana classe so na libanda na koyeba r nini po ti obwakisa bato biloko na bango nyonso mpona kombrouye bato oza montre na ndako mobwaki ya loboko estce makambo nini bosala soki oboyi montre ya loboko oboyi montre na ndako oza montre na telefone estce makambo nini bozosala bana na okezwa bao na classe na r nini osomona yo komi na r na motu makambo ya nzambe eza bien mpe nzambe aza méchant te botika obimisa nzambe méchant ke bana na nzambe oyo badépouye mwa bazala propre eza te mwa bazala classe eza te classe na sens que alati abiye mpe mwa soin boye ndeti nga mpe nabiye mpe mwa soin mwa genre nazala boye te oh mama Rebeka yo lobai na biso kasi ya te ya mabe mate ya classe ya te ya bino mate ya classe mais face bible tala mateya bayeba yango wapi mateya bayeba yango na mbuma na yango so boyebaka te mateya ezali mbuma elobi te tozala sale te oui mpe approcher la classe me ngai nayaka na makanisi na bino parce que bino boza bato bacontradiction bino moko alobi boye mpo ani acontredire esu ye mo te nalobaka na biti so boyebi te mais tant que toza bébé spirituel tu vas pas comprendre mais elobi te soki oza mwana na nzambe tu vas pas être propre non fo ozalaka salite nde baloba biso liboma soki okangi nwani singa ano tie ekendo na fer mais soki batongeli yango na elamba to na caleçon nde okota lola non ke suki na bino mo bokozwa soin na yango te nde balobi non so balobi kabelo te mais lobi te suki na yo moko ozala bizarre ezala site retretenir yango te non elobi te nde totiaka deodora apo tobima solo mwa bien bible ezoloba meme nzambe azoloba parfait de bonne nde tozala na solo kitoko mais solo ki nzambe mo alingaka solo kitoko soki biso solo mapeka est-ce que bino bocomprendre place baomema bino te baomema bino na confusion babwakisi bino biloko ebele mosusu eza na yango na mabe te na confusion ya de dépouillement nzambe azoprécise bien bamayaka tolataka na makolo ya babiloko oyo totiaka mondiale na elongi akokokola biso mitu azoprécise badépouillement na ye bien na bible ezali na tangela bino botala mate ya dépouillement mais lobi te ke nzambe azoloba ke bato bazala soin te bazala saleté bizarre non 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 wana bobimisa nzambe méchant sikoyo na bato bango bayebi ke c'est impossible ke nzambe alinga biso tozala saleté moyen boye adépouille eza te lakisa nini oyo nzambe azomona mabe parce que nzambe na bino boyebi ke votre dieu il est dieu jaloux sa jalousie ezoya wapi jalousie na ezoya ntango bokoma omona ke nde toza boye toza esu kitoko te ntango toza na bamaquillage nde oza kitoko ndeti ngai navanda na Paris mpona ke na gare du nord namona mama epoudre eza wapi poudre nanga natiaki ya bana oyo baza bisimbasimba na bongisano elongi ozobongisa elongi mpo kokutana na mutu mpo ani ozomona ndenge oza boye amona obieta amona obeteli amona okoli napesa bino exemple bozwaka maquillage make-up bakushe ebeleka o mama nani atiaka wana eyokelanga confusion terrible kozala biloba lokoluka makambo koloda yapekisanga koluka makambo batiaka wana bamama na biso bayembaka wana batiaka boyebisa bango ka balongola maquillage bomona ke elongi na bango eza papa age na bango ya avancé mais bango balingi kokola te balingi kozonga bana miki bazotiango mais ezobebisa mpe bilongi nzambe ayebi biloko wana ezodétruire mpo na biso biloko ebelebele totiaka na edétruire mpo na biso meme bamiso na biso nzambe alingi nde te mpe en plus jalousie encore ezoya parce que tozomona nde toza boye mabe soki oza na maquillage nde oza kitoko na bakabelo nde ozomona kitoko nde nakangi fulabo nakangi mpe lelo bien nde nakangi boye eza bien te futi okende kokende kotia kaka bamaquillage wana botia confusion na kati na bango bokabola bango na boyokani ya bango na nzambe bokabola bango batanga bible te bosisa bango apeti ya bible bolongola bomoi na église botia futilité na église botia vie terrestre na église botia bango vie éternelle te bolakisa bango kobanga masumu te parce que eza na église okoti mpena na église ko obimi triste mpena mawa mitali masumu ozosala obi eso nakofili yo nakenda faire esali yo mawa pene matio na motema oye mpe na ndako na chambre okoti obwakami obandini oka kolela mpo ani mateya oyo bateyi yo kuna ekutani na makambo oyo ozosala esimbi te obimi mwana mabe selon la parole divin mais biso te oti église oye nzala pesana akonga na lie pesana na potopoto wana na mela na potopoto obandi olia do mateya nyonso bateyi yo interpele olelo te mpo epesa o mawa epesa susi place ya matanga bokomisa yango feti bolongola mate ya sanctification boteya mate ya fitité bolanda baprédication na lito ya lola bocomprendre ke bato ebeye bateyaka vie terrestre
po bapekisa bato masumu balakisa bato gravité ya péché ndenge apumbwaka wana basilisa peche kopumbwe wana me te bayebisa eke opumbwaka bien ndenge opumbwaka wana ndenge okendaka wana nakei mokolo kokende ozongi te ya eza na bato bakenda bazonga te Eli akenda pumbwaka akei likolo azongi te oui eza na bato mosusu na mokili oyo bakufa te batya baona mabele te bato lokola benoki bazali kokeba nzambe azwaka ndenge opumbwa wana ozokende okatya boseya kaka okoti na kati oseya mobali ozela aomono te apokomi kai bino wana te milimo na bino ekendaka te oyo kaka boza pembeni njinga nazalaka na ndako awa navandaka bino wana bokelobela baservante oyo basololaka na bato bakufa bino wana bozomona okomi invisible mais tu vis olanda batémoignage ya bato mosusu tabi nakufi mais nakomi invisible nakomi na mokili moko boye naoyeba te nakomi kotelengana bino bolanda batémoignage po te boluka porte nini bokota po bodetruire bavia bato bozoluka témoignage po bokota boluka boyoka na famille na bango olobi biso to apembeni na tosala ya bino nini lokola témoigner boye bango mpe botraité boyoka boye kobundisa moto wana mais boyeba ke l'éternel nous délivra toujours na mabe na maboko na bino baméchant mais vous prenez garde parce que nzamba Israël aza su nzamba osakana ete ne bosakanaki na ye nzambe oyo ayesu ko mpona kobeta moni makambo bino bande kozia na misapi na février après ba fête après janvier après courir ekende na ba février mars bani ba façon ba otela bino nzambe yango nzamba otatonaka de façon nzambe na bino atatonaka nzambe wana ndenge atatonaka bobanga nde ye po mukolo otatonete aye penza et aux allées à bino passe donc kotombo la bino kokena bino boa kosaka peuple d'ici na maté à lokuta bango pe lokwa baza ba ignorant ba comprendre na bango te au moins nzamba o confondre bino mona pe ka to sisipe année na ebité ce qu'on a ba obopesa ki to kosuka wapi parce que makambo yo za na bible soki bozo tanga pe na bible ya solo ça veut dire makambo eko yana mokili et ça makambo eko mama na apocalypse et ça makambo 5 ya loso te eza makambo ya di ya 55 ya makala te eza événement mobimbezo ya futo crochet na muto eza nzete ya bomoi l'eau c'est la vie l'eau wana eza Yesu Masiya mai ya bomoi ya oyebisa mwana mwasi abi mai onga na opesa yo eza mai ya bomoi eza mai ya vie bolongola ba sentiment na bino ngana ete ya batu ba sentiment te pe na eko ba fanatique na ngati na yo sa pe batu bazala na guerre ya batu entre batu te pona ngai na bona kende lufelo nzamba tindi biso to sala batu ba disciple nzamba sili batu atindi biso to évangéliser to telemisa baningo balembi bakwei to lakisa batu ndenge biso to biki po bango pe babika to te ya bango repentance c'est se repentir ndenge biso pe se repentir po to bika batu masumu lokola biso makila batu to ndeko simba ona nzoto omono ke longola zemo onika pena ba sous-vêtement kona makila fini pena bo makila o fini bo makila ya mutu makila ya innocent. Oui, bino funa te ya bino boza ba adulte nde boza awa boa ba minorité tout le monde qui me suit awa nazo mona minorité bino nyoso boyebi mibali ozo mona bokenda nzela bozonga na kote ya bino mate ya ba bébé spiritualité awa na kote ya bino pe na olela bino te pe na oluka bino te bosalisanga bosunganga ponga na apparaître non moi je suis une femme courageux moi si mon l'éternel avandisi ngai boa yebi pourquoi avandisi nga pona bino bozwa bomoi mais l'obité qui n'a pas paressé, bon, mon banana banana na l'accès carte handicap, que je suis handicapé. Non, je ne suis pas handicapé. Moi, j'ai des pieds qui marchent. Boza ba diltinde bozana, boza ba minerté, boza de ba majère. Non te ba majère, non te ba dilt, non te ba to baza de na mutu ezo sala. Alors botika non ba zizani o bosala kana ba confusion et des mélanges. Boyoka éternel de Dieu des armées, il parle de quoi? L'éternel parle de quoi là par rapport à cette femme? Alors belabsoni to lo ba si ba côté a été lui qui vient là que à son côté ya ba maman, qu'est-ce qu'il était à côté ba maman zo te ba ngoni. Osomona botika ba makambo ba zizani wana ovande oyoki mate yo comprendre na ndenge na pe ozo comprendre na ndenge molimo mosate na selo bomoto selo bonzoto non je suis une femme spirituelle je suis dans un corps mais à moi il y a un esprit alors cet esprit là c'est ça que je so ba rema pa molimo mosate pona omemela bino bokoli déjà osomona bota ndepe boza a bota boyebi pasa obota. Alors c'est le moment de même qui s'est mis 9 mois. C'est le moment même liloba tata na yonde ngozabou. Vie éternelle, c'est quoi? Non te ba minorité, non te ba majeur.
Alors arrête de mélanger les choses, arrête de faire des fanatiques chez moi ici. Ici, ça ne va pas marcher cette histoire-là. Ça ne va pas marcher. Tozo te anzambe bon moy. Eza te toya osala ba comédie, eza te toya ko lukambo. Ngana bo lukambo ngana kopera. Mais si on nzamba vandi singa bo c'est pour un temps. Ayebi le pourquoi hôtel misanga, ayebi tango ni pas hôtel misanga, ayebi pourquoi. Mais l'essentiel na lakisa bana na ba o ba kolandanga, repentance sincère et lo ni koko bendela yo. Ozomona muto akokotanga te ma hôtel lo banzambe. Bo mona hôtel keza danger. Nzamba oke benga mutu kwa Rebecca boy. Est-ce que benga na petelo to benga na Simoni? To benga ka yimo pena nzambe mutabengela biso ye. Osomo. Poko lukana bo compression na wuti wapi na wuti pena nzambe pena mutabenga to mutu nda chenga. Bino besoin na bazizani, besoin na confusion. C'est l'Éternel votre Père qui m'a mis ici. Parce que ayebi pe boa ba minère. Maté ba me mabino wana eza ba bébé spirituel. Et je vais vous prêcher la vérité. Osomo. Boyebi mibali, boyebi makamba mibali na mutu na bino boyebi dialogue. Papa, maman Rebecca nanda kunanga dialogue ezate dialogue. Dialogue avec l'Éternel. Dialogue. Boko zonga sou na 2 jours à prière, ba misu ba kota kite boko zonga na 2 jours ya lire biblique. Boko zonga dialogue avec votre Père. Bozo loba na ngana bana ko lobi sabino na nzambe. Ennemi wana likasa bokangisa wana botie na songa liputa botie na munoko te na munoko botie na motema te boko solola na papa na bina linga abino mingi. Papa na bino lingi bino mingi. Hein? Tala tous les coins que papa na bino zo ke zoka évangéliste ba servante to banini batia. Bo yebisa bango mwasa côté ya te bokanga makabo wana mwasa côté ya te mais bozwa ba basi yango ne balobaki na église la femme se taise bino bo faire test bango te bo sala ka mwa mayele mombo bango ndi ba koma ka ba mama diagonese na bino ba mama na bino o ba soutenir bango bino bo tia ba mama soutien. La femme se taise, mais bon choix bango ndambu bocha bango kuna ba yemba po ba yemba abi ba soutenir bino. Mais Bible bina quatre église na quatre assemblée moi ça kanga mnoko. Bambasi ba côté ate. Moi ça côté ate mais moi ça ko yemba. Ba servante bazate na Bible, mo servante ate na Bible. So tangi ba servante bazakate na Bible. Ozomo. Bo we la chair, bo we la nanani bote yande bien. Ozomo. Botika ba confusion ba zizani. Toyaki ko luka délivrance pa na bino mais makambo sali biso ba misusu zo mona ba confesser maman na kene ko luka lobiko na komi kuna passer komisinga mwasi na ye na ke luka lobiko nga moko na pe témoin na kene luka lobiko ya mari de nuit na koma kuna passer bimisela nga eloko na ye maman sera ke ko luka lobiko passer ke ko alinga bongo ne nguma maman sera ke luka lobiko passer akomo bise fo lobela maloba bolingo tonga le même maloba bolingo ebi o passer au sal donc passer akeye so pasimba ke loko na ye akeye aboa pas que matana chair, c'est le péché. Bote évangile Seigneur bien comme vous le bibi sur ton côté en cherté. Ton cause autorité le qu'on habite. Alors vous qui prenez l'autorité, c'est les hommes. Bon après chez les hommes, on a peu bien. Mais maté en habite trop de futilité. Maté à terrestre. Maté à tebo loba là-bas. Tala masumu. Maté en un moment où ezakaka repentance. To za wana to kobaluka kaka na repentance parce que OK repentance OK via masumu parce que mon pilote za ya masumu batu bazo sumu katongo midi pokwa muto mona lelo bangi nzambe lelo bakoko banga su nzambe ta zongi na mabe lelo bangi nzambe lelo bangi nzambe ta zongi na mabe bo pesa ba mo bino bo pesa ba rôle ya diagonese rôle ya soutien bo pesa ba mo bino bo bite bino bo za kuna bo yemba ka nzambe mais na cher bo toucher te biso ne toko oloba Omoni, un jour, tu seras ma femme. Je ne sais pas pourquoi moi je sens ça. Mais que la volonté de Dieu soit faite. Que la volonté de Dieu soit faite. Mais, et papa, toi, tu as ta femme, non? Mais je ne sais pas, je sens ça dans mon cœur. Hein. Je sens ça dans mon cœur. Mais je ne sais pas, l'avenir nous donnera les raisons. Hein. Donc, on va attendre et voir ce que le Seigneur va faire. On a déjà flashé. Yo pourquoi passer à l'Obanabo? Ou comme la Michaboli, on peut passer à Simbio. Moi, je te dis la vérité. Combien de pasteurs na kati ba bureau na bango bobimina basi ba tombola musapi likolo ba loba basi babima na ba pasteur bino bokoko otanga basi wana mais basi wa bana mibali na bango ba yaki ka ko luka lobiko comme être faible ne boloba biso les femmes aza être faible. Oui, nous sommes les êtres faibles mais so bo sali bien te Dieu va nous donner la force. Bible zo loba esprit d'Nzambe côté li Samson molimo na Nzambe côté la ramutu Nzamba établir Déborah juge. Ah, moi, ça cause à ce juge sera être faible. Comment il peut juger les hommes et les femmes?
Alors soki bolingo te ya na cher, bote ya papa, bote ya bien, botikela biso confusion, botikela biso banzambe ya bato, banzambe ya nuka, banzambe kingani, banzambe Baal, bakombo banzambe wana tolembi. Yawe nde kombo na ye. Nzamba na 3 kombo, nzamba na 3 kombo. Non na ye ezalaka. Ah Seigneur, dans ce qui ont déjà lobby. Non na ye eza Yahweh, poste non na ye eza Jésus, prénom na ye eza Saint-Esprit. Azaka mutu moko yo pozaka na bakombo misato non poste non et prénom ye paza na bakombo misato mazaka mutu moko ne bandela zaki molimo lataki nzoto nzambe sengelaki akufa physique mais nzambe déjà kufa spirituellement po Rahab ntango azotiama elembo makila na fenêtre na ye ezalaki po epesa ye bomoi déjà yesu akufa spirituellement nani aboma déjà yesu spirituellement eza basacrificateur parce que déjà Jean azoloba voici l'agneau de Dieu l'agneau Jean ya Patmos azomona agneau na place amona mutu donc banyama wana de bando boma babomi de spirituel bandeko na ngana ebisa bino monde spirituel eza na makambo ebele mutu mususu omona po baboma na monde spirituel bakomisa bango bataba bakomisa bango bangulu boyoka te bakomisa bango banyama pona ni modèle c'est Jésus spirituellement baboma Jésus na lolenga nyama bango pe na lolenge babomaka bato spirituellement babomaka bango pe na lolenge ya nyama botuna bandoko baza gentil botuna ta mama bino oyebisa bino ozomona ke oui mama bino na bi o abota bino ya show pas andoki tuna ye bino bobaka tuna mama biso seka lobi na ye bino boza makambo bino na bona ba problème ozomona botuna bandoki ya chantier ba yebisa bino baliaka bato na forme ba nyama pona ni modèle c'est Jésus même inspiration Satan na yebisa bino uta awa modèle c'est Jésus osomona nzambe sikoyo baboma lokola déjà nyama alors tongo azoya na physique baboma mutu physique omona mutu baboma ki na butu mais lokola nyama mais après babeti eloko mo bien malade mutu ana ekokufa spirituellement te ekokufa siko physiquement. Parce que pourquoi Jésus a fait déjà spirituellement le col nyama baboma qui est na ba sacrificateur baboma qui est déjà parce que Moïse a ozo makila ya Yesu azotia na porte on les a makila Yesu masi opesa bon au ange de la mort abanga kokota ils a signe makila na Yesu parce que nyamo balia ki wana nzamba zolo basoka za munene bo pesa na ba voisin donc biso Israël et kola Jacob Jésus za munene pona biso futo pesa évangile au futo memango pas bas voisin, aller partout dans le monde, et ça bas voisin, tout que pesa ba musuni wana pe bango pe balia. Oui. Yango mona ka musu ba tungo pe so ba bomi muntu, o mona zu musuni alie ya kindoki, za munena kati pe muninga lesi muninga kindoki. Biso pe nchoto yesu ke lesa bango monde spirituel ba tricha biso kotoyo bon nzambe bino botika kaka nzambe fu bo comprendre la spiritualité na yende nzambe. Oso comprendre. Sikoyo yini bango ba nini nzambe nazaki wa molimo osa Rebeka pa loba surtout so azuka matière pa na yo amona apka ye na ye tozaki wa molimo osa ta suka bozaki wa bochaka ba point monde to terme bozaka na big boye ba bino mami alobaka mingi boche asuka kia so bona komo to na bino asuka wa boye bisinga po to avancer to évoluer. Yesu masia merci Saint-Esprit akufa ki spirituellement nanu après kokufa physique nzamba akufa physique po anini po déjà yaki na molimo abikisi pe bana Israël na molimo asovaki batu pe na molimo mais nzamba oya physique po na batu ba race lokwa batoma po toma na spiritualité ya ndima hate makamu spirituel pa batu mususu boyebi peuple de Sion bandima angote o mwaso amona zala ko amona makambo molimo amona makambo nini makambo oyo na oyebisa bino eza spirituel mais batu musu ba ndima ngote po bandima ba lokwa batoma fu basi bamona po bandi banima c'est que soki ya monite moyen ya ndimeza te batu musu ba kote moni pasteur wana zana misama mabe bo kite ba okite te po ya monite ya toma Jésus ko atale barasa ba toma kate mais Jésus Bible zo lobani na Exode Dieu a vu les souffrances de mon peuple nzamba mona souffrance à moi so ba notanga makila pendant 12 ans. Dieu a vu cette souffrance-là. Nzamba mona qui souffrance y aveugle né. Dieu a vu cette souffrance-là. Pour Bible sur Nzamba kanisi Rachel. Ton Nzamba kanisi Rachel appelle ça Rachel, appelle ça Benjamin, appelle ça epé nan oyo moi na liboso nan Jacob. Est-ce que bo nani Jacob
te Jacob nde tata nzambe na biso moni Rebeka lekanaka posunga ngai boye bando tia biso toto kola mwa boye mama molimo kitaka pe pozwaka makambo bien ozaka pe loyenge minga toujours ba mamba betika loyenge nani oyo ayepesa nani o Joseph nde mwana liboso apo Benjamin mwana mibali yango nalingaka bino moi nde bosungi ngai olobi yango na ndako kuna bia ti mama Rebeka Joseph ekipe pola te Joseph nzambe akanisi koko na biso na Sara apesi ye koko na biso tobengaka Isaac nzambe bakoko na biso le Dieu de nos ancêtres le Dieu de nos ancêtres obokaka nzambe bakoko na biso nzambe bakoko na biso balobaka bien le Dieu de nos ancêtres c'est Abraham Isaac et Jacob wana nde baza bakoko na biso banza banzambe ya basetre na biso bango wana parce que Jésus nzambe tonga ye se présenter à biso je suis le Dieu de votre père tongo ye azoloba le Dieu de votre père na génération na biso aza de nzambe koko donc komi koko nzamba bakoko na biso wana bakomi bakoko na génération na biso pour na génération ba Moïse azalaki le Dieu de votre père mettons génération ba Moïse qui génération musu ebimi to komi de na bakoko j'espère que vous comprenez bien to komi déjà na bakoko to komo kindi to chité na okaka na ba journaliste va oh papa to komi na shit to komi ko chité to obligé ma tête ezaki to ko ikatana to komo chité biso pe to zandaga oh nzamba bosantu nzambe tonga azwa kokufa physique azwa kokufa pona aveugle né ayeko bikisa aveugle né ayeko bikisa mwaso azaki kotanga makila parce que ye azwa physique tonga azwa pe physique ba o révéler ba obimisa identité na pas genre voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde tonga lo ba l'agneau agneau biso tozaki koboma wana ezaki nde ye toboma ye comme ye moko mibimisi babomi ye esengelaki yesu aya na bomoto po Thomas simba ye po andima esengelaki yesu aya na bomoto po alakisa biso nde nayebisaki bino ke enlèvement alakisa biso kokufa pe kosekwa pe kozwa nzoto asika pe komata tout le monde a Jésus comme sauveur. Tout le monde a Jésus comme enseignant. Cet enseignant-là, ayaki, Nzambe na biso tout le monde est Dieu il est venu pour sauver l'humanité. Mais ayaki pour l'enseigner aussi. Enseigner les disciples. Mais enseigner biso pe la résurrection. Il y a tant de la fin. Bino ne bon na ngote. Kokufa kose kwa kozwa nzoto asika komata. Et ça rappelle enseignement. Alors Dieu nous a enseigné complet. Alors ngoli biso koba kobanga. Ozo atikeli biso ki me yango bino pe bozana kimia. Bozana kimia botika kubengana kabengana na telefone allo yokite oyokite nini oyokite sango malamu la repentance sincère est-ce que yokite que Jésus a écarté ko sauver l'humanité mais yaki pe ko enseigner biso la résurrection ndenge bandeko na biso bakufaki bakosekwa bakozwa nzoto bomona enseigner par rapport à Matéa oyo pe bimisa Matéa liteya muninge ko bimiselo Matéa nene pe okete kuna pe ozwi makambo so boyebite zalaka mayele spirituel talaka baninga na miso molimo talaka baninga na mato ya molimo nganja baloba nga tala baninga nde ba osala musala wana baninga wa vrai talaka baninga nde ba osala musala po zwa mayele nzamba pesa ngo ka te kaka ekoyele oka bwekitelo non ndenge bato bakoma osala na TikTok mobile azo ya bango yalinga yamba mobile boy ayamba mobile boy tombongo ye après ton mobile alinga zonga se kende oboya kinga te mayela Yesu yakape à travers baninga mayele koko yayo pe ko comprendre quelque chose donc moninga te bu comprendre ngo bien molimo mosantu pe azuka Matéa wana amemi on a volé mususu bimisi rema mususu bondimi pete oyeba pete Matéa o ebota mi wapi nana boti Matéa o Matéa baboti na maternité nini yambula monange bo comprenaka est-ce que bozo sosola oui ndeti nga na obota boye tongo tani nga na miso molimo bite mama Rebeka akota ki pe na profondeur te so akenda ki bien tala ndinga na moneli yango bongo biso te mama yaya kota na Matéo na otindela yo alobi na ye yozo sa l'évangélisation songi rôle ya songi tikelango molimo mosantu po molimo mosantu babiloko abeta kabiso bapenda papa penda bien moni yende ngazana asente na molimo na spiritualité na bonzambe ala kshopenda vie ya mutu abitala achizim abanga ngate
aza idolâtre. Aye bobeto basola moto oyo oyebi te tikela molimo mosantu. Mais bino bosala modèle évangélisation, allez partout dans le monde. Jésus est bon, nzamba kitoko, nzambe abia lobela nzambe tika koloba mabe ba mateya mususu omonaka boyko eboti nga nalandi mateya mutu mususu ateyiko nabi o mateya nga nateyaki liboso te soki oyoki mateya no okanisa mateya wana ke azwango mpa na nga nzoka azwango mpa na nga te molimo mosantu mosala na ye yango wana ozomona apesi yo me yozozoyo te yozomonaka na kati ya mateya baninga oyo yozozo na kati ya mateya mpo epesa obomo songisongi ya solo liloba na nzambe eza epe bato mosusu ezopesa bomoi bato mosusu ezoboma bango sosola la parole nzambe azoloba boyokaka baninga mpo bozwa mayele ozomona c'est ça omona moto mosusu azobota eloko mo baboti re masika bamotongo molongo lobi ta ndenge napesi bino kombo ya yesu masiya no poste no prénom bomona yango ezala napesi bino no yawe poste no na ye jésus prénom na ye cet esprit naza mutu moko lokola pe yo bible olobi sala mutu na imagine tosala bato na imagine na biso donc yo pozaka na 3 non ndenge so ozala na no mibale eza pe mabe te mabe te nzambe aza molimo aza pe na nzoto wana tomona Emmanuel dit parmi nos 7 paroles Jésus apesi biso lilobo po ebikisa biso tosuka awa po miniti elekebele que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier et nzamba limbisa biso soki na ninga te na beta bino libaku so libaku eza na kati awa bolimbisa ngo te na lobaki mais na lobai place mo bien te bolimbisi ngai parce que toi bana nzambe futo se pardonner union fait la force na posa na bino tande bosunga nga boyeda nga nazotanga mikona koma mayele makasi nazokoma mayele yaya bozo salisa ngai funa ndima bino bato bandima baninga te ba bato mabe ngana ndima bino na yaka nazokoka koloba 1 Thessaloniciens te tant que servant de Dieu mais vous êtes là vous allez monter vous allez te wana esoki mabe tona kobimisa oza mabe botono lokolo bani totika vous allez bo soutenir ngai bozo yoka zamba lola nzamba bo santu apambola bino je vous aime beaucoup nazo prêcher ba adulte ba mineur te ba mikolo bato déjà bakena nzela basuki mabe bazongi lokwa nga batutani ne tozondinga tozwa marche ya sika to décoller boyoki le Seigneur vous protège. Je prie pour vous. Seigneur, batela banana yo bomba bango, bola munetali sama na kati na bango. Bisika libako ezala ki kolo soutenir ba otali sa banke asengi bino pardon. Pote kimia ezala kana kati évangile onayo. Yo yaki na boboto osani musana boboto musana na biso pe fo sama na boboto poto gane ba âme futo za na boboto Seigneur. Kimia no ezala kati na biso ba servant de Dieu. Kimia no ezala kati na biso ba serviteur de Dieu. Pote to bimela banana yo bomoi. To memela bana no connaissance o bayiba kite bayiba po pesa bango bomoi talisa bango repentance na talisi bango nyonso oyo ekoki koyede bango na vie pe batala o baza nango yeba na kobima po basala évangélisation so bateya na chair te bateya ata na wenze bateya ata na lisanga bamama po ete babimisaka oyo baza na yango soki koyemba bayemba soki nyonso baza nango comme talent batiango en œuvre bautilize yango mpo mokolo koya okosenga bango talent na bino napesaki bino bosali na yango nini nzamba bomoi apambola bana na ye pambola libotano po pesa nga lipamboli bao makambo ezosimba te esimba bao mpe baza na bandoki balingi kotika te kolo tika na liloba na yo bayeba na kobongola mitema bazwa mpe bomoi oyo bombeli bango na kombo na Yesu masiya na bonde bongo na lobi amen. Je vous aime beaucoup, je vous dis bye.